au monde a aide à cause aux ingrat aux ingrat ngai pena tango bandi carrière na yo ngamu tali boso na salaka yo o lakaka nga oui na lakaka yo mesimba ki na ngote na sa pas obligé te na bisa mwasi na ki na lakaka fille moko boy na sa obligé te parce que zo tonga na ngo couple te mais yo tango mona bon oh nan donc ça va nango lakaka no pe mususu lisusu au bali un homme public tu dois avoir un grand cœur na ndenga mabete nga na simba téléphone na mwasi na ngate pono lukanini combien de bani bali babela estomac moi ça bimi siko souffrance wana nyonso pona moi ça ça ya yo solo bine yaka salini okomi lokola centenaire kenda salini siko tango soke ata yo moko papa d'abord ndo zo lande bongo zo la seko linge mingi mais siko so kangena mobile tuna o simba lichette na ko papa bango mais tanga mona batu boye ye moko jalousie eza mais eza la bien encadré moi so aza soumise so mobala lingete mobala za chor frère au monde to cha maboko lelo on ne se manque pas de Dieu on ne se marie pas pour se divorcer au salaki civil au moins état civil bakangi libala hein na bureau état civil so bokendaki bakangi libala mais basali pe tribunal so que simbité boke bakabula mais église so ekangi ils en a place au fungola te donc de to pambola bino awa papa yebaka ngo ndongo bali c'est pour toute ta vie so Christ a mizongo ite na kimo bange boko ba mpaka nde pa iboka bona ve oko sala awa o kangi na se ekanga mina liko tala ba mpaka baza awa ba ye distraction te so iba papa o par exemple papa boya to ana posa to pesa bino mbote ba responsable ba oya te mais ba ye pour honorer. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Pour que le mariage soit honoré de tous, il faudrait que bino moko bo pesa libala na nos couleurs o biso to tangue la langue wana. So bo pesa libala couleur à bleu, biso be to beza libala ya bleu. Au monde nde boso bala na yana bato ba ozala wana na objectif ba déstabiliser bino. Mama, if love is crazy, love is for me. Azanzam, azan il va faute. Mon comme ça on a dit moi c'est dans la boutique azate. Hein? Naloba. Ah yo ça m'a cassé dans la couple là-bas toi. Kolande la couple là-bas toi. Na landia na boutique na yazate. Merci mon papa. Dans un respect pas papa. So papa senga était na continent te pose na molimo suivi. Na landa fali na ndako na bité na kezo mwasi nanga. Na bandiko kende na komi na boutique kama mwasi azate. So kiyo. Nazongi na ndako. Na ndako peta nazongi azate. So kiyo papa Cédric. Lora koyebanga. Siko ome kape obenga telefone kanga ma charge za kiyo yeba ke charge. Mo mwasi aye. Outsi wabshe. Nazai pa magoret na leke unapona na sala commande babilo. OK ngana kina boutique kite. Échanger ni. Naza mutazu ate. Yoka siko. Dans le domaine alibala, il y a deux choses. Il y a la conscience et la confiance. So bo fandika wana c'est fini. Et ça na batu babela ba tension na bestement. Il y a makambo au partenaire na sali ete me ba penser na yemoko. Ba penser. La nanga très bien mon frère. Maman Laure, la nanga bien. Au monde nde bozo bala na yana bato ba ozala wana na objectif ba déstabiliser bino. Mais baroya lokola ba meme mais bazana mitema yankoi. Yoka exemple. Maman Laure ba yeko yebisa yo. Moi si na yo za to mona ke mwa mingi na garçon mo batanga kana ye. Otuni ye oya oyebiso oyo kamote.
Au moins, on a malam, ou aïe koye biso mabe yaye. Or du fait que l'on a confiance pas moi, sinon c'est fini. Au salanine. Diable a tellement risé. Na on le voit biso na bonzambe. Mon colomoussous. Maman alors azol le kana. Aouti na ewens. Garçon na balobaka par hasard azol le kana boé. Tala diable n'enga préparer makam. Lor boni, maman alors azana problème te. Akoki ma pemba ngote pa moni muninga batanga ni mobile na tuna kia bani mbango lokwa zola na muyibi. Boni bien. Ah. Ok, non na uti wenzi na ozonga ndako tu et tout. Ah ok, merci ma soeur, mon frère, ou collègue nanga tu et tout. Yo pe utaki tournage. Ozo zongo tala bo lor. Yo mo ko tona nga filme. Zen 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 zen. Zen 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 zen. Est-ce que maman lor azarana garçon wana? Est-ce que ya undi maman lor? E ko salate wana nan na tuna kayo ondimaka o wanga na kasko wana nan. C'est là où maintenant va problème banda. De la même manière que le cola. Téléphone non maman si moi ko c'est tout artiste. Maman obali un nom public. Tu dois avoir un grand cœur. Maman lor concernant au le cola tata. Tu dois avoir un grand cœur. Batunyo so okomela ye ba okomele malamu te. Biso ba pasteur kutu mutao signé yo bongo tuye. Biso pasteur fi mo signé yo. Tam super signé pasteur moi munene a longa ye. C'est quoi de la fois aucun robete dadat a signé pe yo. O comprend lo ko wana. O tellement bi nzambe to banga basala nzambe te. Ana somo notana posa sala palmarès o sali rare a sali palmarès. A commis yo pe ke ngani menzo ka dernier sorcier yo yebite. Ko ve na ote na landi la téléphone na yeba. O mona ma aide à kosa. Oza ingrat. Wa ingrat. Ngai pe natango bani carrière na yo ngamu dali boso na salaka yo bo o lakaka nga. Oui na lakaka yo mesimba ki na ngote. Na sa pas obligé te na bisa mwasi na ki na lakaka fi moko boy. Na sa obligé te parce que zo tonga na couple te. Mais yo tango mona bon oh nan. Donc tu ça nango lakaka no pe mususu lisusu. Au bali un nom public, tu dois avoir un grand cœur. Nandenga mabete nga na simba téléphone na mwasi na ngate. Pono lukanini. Combien de bani bali babela estomac? Moi ça bimi. Souffrance wana nyonso pona. Moi ça ça ya yo solo bine yaka salini. Okomi lokola centenaire kenda salini. Siko tango soke. Ata yo moko papa. Tamu subu na costume. Siko objectif yoza sani okanga eti. Siko so kangi. D'abord ndozo lande bongo so la seko linge mingi. Mais siko so kangi na mobile. Tuna o simba lichette na ko papa bango. Metanga mona batu boye yemoko. Jalousie eza. Mais eza l'a bien encadré. Na sugisi ao. Quand la Bible parle de la soumission plus que l'obéissance. Il y a le rozo kanga. Moi, sois soumise, ils sont mobile lingette et mobile chor. Parce que la soumission, c'est quoi? Je fais quelque chose, oh yongana ligo salangote. Mais na salango po mobile nangam ta lingyaon. Et c'est pour la gloire de Dieu. Olandingai. Hein? Ok, o tongisi robe, ya kitoko boke ne fête. Mobile no tango yebo bise ah. Chérie, robote. Là ta oyo ngena fête mukoleka kuna. Si on robe oyo bundili tipa tailleur et s'il na 19h30 olambi kutu fufute si quoi lobi changer moi si soit kanga mele lamba wana nyonso wana kale komi mabe wana kaka wa zui wana ndia wana kitoko mais akolema nga près des jours toke fait na bandale kasi osomela nga robe ya la bionda donc olati ah chérie oh c'est pas nangote d'accord y a pas de souci OK ozui wana obongisi pourquoi po ozolata pona batute ozolata pona mobali na yo ozolata po sepelisa mobali na yo ozolata na guna de la même manière yo pe papa donc mobali na mwasi na yo 1 + 1 yo po o gratter mutu na ozana posa to benga mutu nako gratter ten soki mukuzo tuna bato o gratter librement zo sola j'étais encore yo mutu ba français hier j'étais là hier quand je le vis tout yo mutu ba français zo gratter siko lor so linga gratter nzoto na ye fa tuna mutu nzoto na ye comme nzoto nani ya lor comme ya nani. So la simba bona lipeka na ine mutopekisa. Oh eh tozana pongino tunite ka ozo simba. Est-ce que ça là ka? Alors ça la soumise. La soumission plus que l'obéissance. L'obéissance tu peux accepter
mais au salon on a contre cœur aux anneaux on a sengoté au lati robe ande on a pese exemple mais popo bima boy et comme il aura battu musique au balataka moi c'est na mobile wa sala lokwa musique moi c'est la chemise moi c'est mbala la chemise moi c'est la robe ya liputa bazo kene moko na liboso moko na wana so vimbani pourquoi na lati kaka po imta na lati na manga kitoko lingité c'est pas ça le mariage et toi de ton côté il faut lingaï besoin de place au bien aimé sa frère papa David frère au monde de ocha maboko lelo on ne se manque pas de Dieu on ne se marie pas pour se divorcer au salaki civil au moins état civil bakangi libala hein na bureau état civil c'est bokendaki bakangi libala mais basali pe tribunal soke simbité boke bakabula mais église soke kangi ils en a place au fungola te donc de to pambola bino awa papa yebaka ngo ndongo bali c'est pour toute ta vie so Christ a mizongo ite na kimo bange boko ba mpaka nde pa ibo kabona ve oko sala awa o kangi na se e kanga mina liko tala ba mpaka baza awa ba ye distraction te so iba papa o par exemple papa boya to na posa to pesa bino mbote ba responsable ba oyate mais ba ye pour honorer la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Pour que le mariage soit honoré de tous, il faudrait que bino moko bo pesa libala na no couleur o biso to tangela la langue wana. So bo pesa libala couleur à bleu, biso beto beza libala ya bleu. Na suki si wana le reste. Minga kolobeza. Mais bon nanga bisika to kende kuna poto ko kolobeza nyonso. Nzambe nanga Yesu Masia Nazareth. Apambola bino bosa libala malamu. Pene meto ko kanga miso esika to zwami. Kanga misu ya Yesu kozwami. Jalousie ezala, mais ezala jalousie ya nzambe ya malamu. Car mauvaise jalousie ferme la grande porte de la destinée. Yebisa nzambe. Pesanga mutema kolinga batu. Pesanga mutema osepela lipamboli ya batu. Soko santara so muninga zwe sala ko passe. Bien aimé, c'est pas bien pour un enfant de Dieu. Loba na nzambe longolanga molimo oyo. Kotombo me bandinge za kesengo nanga na sepela na mutema so na muninga pambolami. Parce que ndena olo nanga pe no buka. Ya yazwa décision o sambela na kombo na Yesu Masia Nazareth. Sambela yope o so nzamba zo pambola. Loba na nzambe na tika yote. Na pe maloba bazolo ba na continuer ka na yo. Bondela bien mais si cheka yango sambela tozo clôturer wa lelo. Yahweh sambela. Alléluia. Na bilayo bisika yoso na belema penena yo izibama ina bombo Yahweh sambela na bilayo bisika yoso na belema penena yo Papa Cédric na Maman Laure so bako telema bazo poussa na liboso wana biso tozo ko encourager bango que le mariage soit honoré de tous. S'il vous plaît, protocole. S'il vous plaît. Ok. Merci. Nous avons un peu na représentant de na couple parrain. So ba ko pousse avec beaucoup de respect. Ok. Merci. Maman Karine, Papa Jean-Marc. Mande va remplacer Bango Bazali. Merci.
Ok. Problème T. Problème T. Je remercie famille. Il y a papa Nabiso Cédric, Mukina, na maman Laure, paix, amis et connaissances. Mais basali na nzambo bokoza abosambela na bisote. Mais bo sepla ki boya na église ya Yesu Masiya Nazareth sa mukonzi. Pe mobiksi na biso. Pe bandeko nyonso bo étranger. Tolingi bino mingi pe toyambi bino. Na bandeko nyonso bo sambelika lelo awa nzambe na biso. Asala seke cette bénédiction oya ye na kati église pesa melabino na kombo Yesu Masiya Nazareth. Amen. Tozo senga na baboti biso toza KDC nde na ozolo ba de temps en temps lelo naza en face ya bato bayebi doctrine pe stati ya communauté lokola papa Lema ndenga zaona mon papa azana repos mais azo observer moi na yeko sambela mais azo observer comment moi nazo fonctionner to pambola libala te so ifamie pesi biso nzela te de peur mama ya kobima loba pona nini bobalisi mwana na ngana mwana mutu songo ngana na lingaki yango te baboti nde bapesa ka église ya nzela po église pambola toza communauté toza na ba discipline ya kotosa yango to osenga na papa pe mama o baboteli biso mama Laure so bazali awa to pe ba représentant o ba ko représenter papa na mama soki pe bino bozali to bondeli bino so iboko oleka na respect nyonso o to sa ngwe pa na bino boye pene pene ya mwana na bino amwasi papa na mama papa pe mama boti mama Laure côté ya maman côté ya papa biso to pambola te so ba para ba pesi nzela te papa oya boti mama Laure côté ya papa bien aimé côté ya papa merci ok to sengi pe na baboti le biso papa Cédric papa na maman soki bozali bopusani to bato boye ko représenter na famille côté ya papa pe côté ya maman s'il vous plaît. Merci papa. Mes respects mon capitaine. Nangana lo bana papa à vos ordres mais nzoka papa ne bana ordre na biso. Amen. Tolito tu na côté ya maman. Bozwi biloko na bino ya libala nde sengeli pe bopesi église ya nzela. To pambola libala ya mama Laure na papa Cédric. To tuni maman. Biloko nyonso topesi église nzela pambola libala. Amen. Merci. Tozo tuna pe de kwaza représenter na côté ya papa. Tolingi to tuna papa côté na bino ba papa. Bosilisi makampe bopesi église nzela e pambola libala ya Laure na papa Cédric. Makamnyo soliki malam topesi nzela bo pambola bango. Merci. Merci. Toye na côté ya papa Cédric. Tomona mabala mususu po papa za penda soldat. Oka messieurs. Mwana ba otandre nga na PV. Na natinda ki obalisa mwana na nga mobali na mwana mwasi wana. Yango tolinto yoka papa. Opesi biso église CFC nzela. To pambola libala mwana na yo oyo boti tant que papa biologique o boti Cédric to pambola libala na mwasi na ye mama Laure kolanda bolingo na bango oyo babandaki bandakala na kolandela oyo libota ya mwasi basengaki nyonso epesamaki pe na pesi église nzela babangela. Merci. To yesu ko epa ya mama. Pour mingi ezala ba maman.
ngai mwana moka banda ko sokola nga bilamba na lobaki Cedric akobala ye seko Cedric akebala mwasi kuna bopamboli pona nini maman nanu to pamboli te to tuni mwasi oyo sepeli Cedric aba l'église pambola eza mama lor nayebi kaka mama lor oyebi mususu te nayebi mosusu te opesi biso nzela to pambola libala oyo napesi nzela. Merci baboti to acclamer fort pour na baboti wana bazozonga. Merci ba parents, merci. 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 Papa Cédric. Vous avez mwana ya soldat, n'est-ce pas? J'espère mwanda mwa rei oyebi. Demtou à gauche. Faites. À gauche, papa, à mon soda. À gauche. À gauche, côté nanga. Demtou à gauche. Voilà. Mon soda. Un pas en avant. Marche. Mon soda, faut pas mourir dans le soda. Allah lana grenade à colina munduki. C'est normal. Demtour maintenant à droite. Faites. À droite. Yo, à droite. As artiste. Demtour à droite encore. Maman Laure. Bali mwana soda. Demtour à gauche. Faites. Kota mbali nao. Soko bali mobali azana famille aba soldat faut supporter po papa ko ya kotala payer moi songa butu zata simbisi munduki pa mwana nae e kolala kana ndako bongo kolali sa libanda. Papa Cédric avec beaucoup de respect toko pambola libala te po zali kamwa Rachel na Léa. Jacob a travaillé pendant 7 ans azaki na posa Rachel ba pesi Léa. A se retrouver kakenda gina Léa ya kozonga ba 5 sous 7 ans. Tolingite o église bo pambolisi ngai na mwaso nazo mona ete ba fini kaki yeboye azaki voilé nzoka azaki cousine alors ba kokana yango tolingi osala pa malembe envers maman obanda ko dévoiler malembe ozo stala penza est-ce que na lo bango penza lingala kibefu na ye yango munoko na ye yango zolo na ye misu na ye mbunzu na ye est-ce que mwasi na yo o peselimbo bongo biso to leka na opampola lentement et sûrement okoyo pusana o dévoiler o longola ye voile lentement. Papa Cédric, tous peu son micro devant l'église et à mise en connaissance yo balandio pe ba famille. Est-ce que moi si na yo yé Exact. on n'a pas mbola en français. Si on n'a pas en français, c'est un interprète. Là, il faut avoir un interprète. Si vous avez un frère, vous avez un jeune qui est français, vous avez un maman Mikolo. Vous avez un français, vous avez un maman Mikolo. Vous avez un maman Mikolo.
merci. Bande otonto sambela pona bano oyo. Na bonde leo pinda soko pambola te kusambela te. Po ozolo na ngo kobuka. Nzamba sala ngolu na sambela mingi pona ngo parce que batu basala ngo babenga ngo ba bijoutier. Batu bateka ngo babenga ngo ba commerçant. Or ezana mabala mingi ezana ba problème parce que monde a ténèbres ezana monde a vitesse. Bayebi ke loko eza présent na ba couple et ba komi pe ko utiliser ngo pona destruction ba couple. Le losoke na ba tribunaux omona baka mibale o ezali kola baka nyonso eza ba conflit parcellaire na ba divorce. Mais otali samedi dimanche vendredi samedi batu bazobala na ba état civil. Mais ba divorce na ba tribunaux zo continuer kozala. Monde à ténèbres eza monde à vitesse, faut être très prudent. To sambela pona bano nzamba bomoi na tomboli bano o epai na yo. Et salama na maboko mutu to yebite ata to yebi soko laksi biso état d'âme te to yebate. Kasi to sambeli yo na mutu ateki ya nzambe. Sepela loboko na yo et purifier nzamba bomoi bano o. Ezala kaka elembo extérieur ya bolingo ya Cédric epai ya Lord. Pe ezala signe extérieur kaka nzambe ya bolingo ya Lord epai ya Cédric. Influence mususu te likolo bano o. To déclarer ngo ezala purifier na makila Yesu Masiya Nazareth. O aza mokonzi pe mobikisi na biso nde na kombo na yeto sambeli pe tolobi amen. Bien. Tozo pesa Cédric micro. Azama loba loba pona mwasi na ye. Pendant que maman leur a pesa ye main gauche. Azo pesa ye main gauche. Ya Cédric azo simba loboko mwasi na ye. Et azo latsa ye ano. Yoka sikoyo ba Roma, oh Roma sikoyo. Est-ce que mutumazo sepe libala ou encourager na mwa mololoko? Ah. Yoka bien aimé. Libala mo rezoya après auto-présenter awa. Oyo déjà est précédé. Auto-présenter kalami te bande ko bala na mususu oyo zoya avant baon. Ba oute Équateur ba oya. Moi sina mobile. Siko lelo se consoler lelo po libala wana oko supporta ngote. Pour mobile déjà zo bisa papa ngai awa na ko late saka ya no soka meki na ko beta ye penaliwa. Kana biata mobutu azaki boyete ata mobutu boyete. Kumunga leza synonyme ya brutalité papa. Oh papa ngana soldat ndenge na ko lati saye soki na okeka o makangu na ko boma ye ngana bite boyete. Boko yoka siko déclaration na bantu ba balana. Awa ngana ko lati sayo. Soki na yoke okaka o na téléphone nda na ko beta yo. Mais aso lati saye ya no. Mais yoka siko ezo consoler mutema na yo. Ya Cédric. Devant Dieu, devant l'église, amis et connaissances et ma famille, ozo sa la déclaration. Sérieux, ozo kanga likolo de même pour na mama lor. Eza veut ozo sa liboso na nzambe. Biso to okanga, to na place to fungola te. Oyebisa biso si mama loba no nyonso olingi ye pona combien de temps po biso to pambola kaka soki libala eza tiliwe okabola bino so Krista mizongeli nanu te na kimobange nzamba sala bino ngolo. Comprenez mon émotion, la parole me manque, mes mots me manquent, mes mots me manquent. Déjà, Laure, tu as vu que j'ai commencé par perdre mes réflexes intellectuels. On me demande de tourner à gauche, je tourne à droite. Parce que c'est un moment très fort pour moi. Pour ma famille aussi.
pour mes encadreurs. Pas pour rien, ils sont tous là. J'ai vu maman Miclaire, papa Paul, mes parents, mes collègues de service. Tu te souviendras quand on marchait sur la rue de la Gombe à Tombalbaye. Je te disais qu'un jour, je ferai de toi ma reine. Pendant ces temps, tu allais encore me chercher du foufou na Malewa. J'étais loin d'être ces garçons connus aujourd'hui, appréciés, adulés de tout le monde. J'étais rien. C'est fort pour moi. J'aimerais que ça dure très longtemps. Ces mariages, j'aimerais que ça dure très très longtemps. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Ce n'est pas parce que tu es belle, je sais que tu es tellement belle. Je suis fou amoureux de ton physique. Sincèrement, tu sais que je t'aime comme c'est un plus permis. Mais je te fais porter cet anneau aujourd'hui parce que tu es vraiment toute une histoire. Je prendrai soin de relater à mes enfants, à nos enfants, ces grands parcours aujourd'hui glorieux. Et si notre Seigneur Jésus-Christ décidait de traîner encore pour revenir, si notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth traîner encore pour revenir, toi et moi, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Yes. Alors. Merci papa. Maman Laure. Moi na maye la lobaka lukola. Yoka siko maloba maman Laure. Les mots me manquent. Non, mais j'ai tellement de choses à dire que peut-être que dans 6 allez loter. Tu sais que je t'aime beaucoup. C'est vrai qu'avant, je ne croyais pas à ce que tu me disais, que tu me prendras en mariage un jour. Aujourd'hui, tu as réalisé tes promesses. Je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir honoré ma famille. Et je t'ai fait porter cet anneau. Ce qui Jésus-Christ de Nazareth a mis en égalité, toi et moi, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci. Marié, Bako Poussana Awa, Poto Pambola, s'il vous plaît.
Tolito pambola libala. Moment où on a le barango, soki ndenge tout osa jaloux, osa jalouse, kolobelo ote. Parce que sans bénédiction, et l'homme souhaite qu'on ait arrêté pour nous. Tout ça la bénédiction nuptiale, tout ça bénir les balles. Osa la nani, osa kana malobali pamboli ou soit tout tiki. Église tout ça. La Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Loba maloba nyonso kitoko pona bango ezongela yo na bana na yo. To sambelo nom de Jésus de Nazareth. Merci. Tendre Père, osepela ki mokola lelo ofongola likolo posopa lipamboli ya libala na couple ya mwana na yo Cédric Kolopelor. Imposition des mains, c'est tout un culte, mon Dieu. Et en ce moment, nous allons rendre culte au Epanayo Yesu Masia Nazareth. Kolo, Kolo bieza malamu te mobala zala ye moko. Na kosalele mo sungi oya kokani na ye. Osepela kite Cédric zala ye moko sala ki lor. Après un grand parcours, mon Dieu, talabango yo ba komi liboso na yo. Kozo engagement liboso na yo nzambe. Koloba ete tondimi kobala na kino yo kozonga esoko zongi nanu te kino liwa eko kabola biso. Yawe. Elongo na église na chema boko nazo pambola koloba. Tika lipambola libale za la partage na bino. Nyonso nzamba laka na nzela ya libala epesamela bino. Oyo bozwa te bozwa na nzela na libala. Oyo nyonso boyoka ya négativité échanger na positivité na nzela na libala. La Bible dit bobala na bobota pe bo remplissez la terre. Tika nzamba komisa bino baboti ya bana. Nzamba pesa bino posa mitema na bino. Na kangili bala omukola lelo. E komama ete oto kangisi ezana mokonzi moko te ya koikoleka na kobo kopanza nzambe. To kangisi bango na kombo na Yesu Masia Nazareth. Cédric et Laure nzambe. To pamboli bango lokola mwasi na mobali. Koloba pambola mi mari et femme en date de ce jour. Tika bolingwa Cédric et monisa me pa ya Laure et soumission ya Laure et monisa me pa ya Cédric et sika bakoza la faible mon Dieu pesa bango makasi bakoti kolo na kati ya parcours kolo oba yebi manu ba réalité te mais sois leur secours car la Bible dit c'est toi qui es notre secours qui ne manque jamais. Zala chemin na bango c'est la vérité Christ. C'est la vie katina bango. Na choyo na centre na bango nzam. Maman te papa te libota te. Kolo affection ya baboti te. Mais yo Christ zala na katina bango. Enfin que libala oyo. Kolo ekende lolenge vesa la miliboso na yo. Na kombo ya Yesu Masia Nazareth. Oya za mokonzi pe mobiksi na biso. Ndeto pambola ki libala oyo. Pe na kondima wana tolobi. Amen. Merci. Merci.
Bien. Devant l'église, devant Dieu, ma famille, amis et connaissances, on a déclaré de Ronabiso Cédric, Moukina na mwasi na yako mama lor Moukina aujourd'hui, Sobomoni Bango, ndenge baleka kina betap aujourd'hui devant Dieu, to déclarer Bango mari et femme. Mosusu te moto mosusu te pene pene ya ndeko Cédric, moto mosusu pete pene pene ya mama Lor, papa Cédric na mama Lor nde mwasi na mobali. Amen. Bien, lokola elembo ya makamto lobi nde tozopesa bango certificat ya bénédiction nuptiale tokomi boye. République démocratique du Congo, Église du Christ au Congo, ECC en sigle, 37e communauté des assemblées de Dieu au Congo, KDC en sigle. Centre évangélique de la foi en Christ, CFC, Kinshasa, Njili. Certificat de bénédiction nuptiale numéro 080/2022. Je sous-signé l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, titulaire de l'église Centre évangélique de la foi en Christ, CFC, certifie par le président que le nommé Moukina Kivungulu Cédric, résident sur l'avenue Sangwa, numéro 7, quartier Joli Park, dans la commune d'Engaliema, et la nommé Kanga Velo Lor, domicilié sur l'avenue Itaga, numéro 54, quartier Ndolo, dans la commune de Barumbu, province de Kinshasa, sont unis devant Dieu et devant l'église dans un lieu du mariage chrétien en ce jour du 16 octobre 2022. Ces certificats leur est délivré en raison de leur témoignage chrétien ou de leur foi chrétienne fait à Kinshasa le 16 octobre 2022. Que le Seigneur vous bénisse. Tozana cadeau moko munene to pesaka ba marié Bible oyo eza Bible basali na nzambe. C'est vrai que ça l'a peu moins cher, mais to sepela po sali sabango na ba recherche ya ba mwetonga libala lokola ba pardon, lokola ba merci, lokola nyonso ko tonga libala parce que libala ndeza ao sans Biblia libala ozana vient laité liloba na nzambe ndeza vie yango na to pesaka ngo lokola cadeau ya liboso na tina na église. Bien. Ba cadeau etikale epesa mwagana social apesa cadeau, mais nazo senga na ba artiste ya église ba s'apprêter déjà près signature à livre d'or nde biso ba artiste ya église CFC. En commençant par moi-même, le pasteur de la foi, le artiste. Et na artiste baza il y a TDC, donc télé dramatique CFC, artiste ya groupe Les Bons Samaritains au baza on a quatre églises awa, neto préparé un petit cadeau, mais je crois qu'on s'appelle Sabino Makas. Et ça un petit cadeau, le église où tamu sarana un artiste. Neto s'appelle ito pambola 7 artistes. Oyo aza mwana na biso na kati église ndeto ngato pam zana ba papa Richie, donc zana ba comédien et belé dans cette église misu ba ke na premier culte et na deuxième o baza ndeto le kopeso cadeau na kombo ya ba artiste ya église na yo centre évangélique de la foi en Christ. Que le Seigneur vous bénisse na zong sino maloba na secrétariat de l'église. Merci beaucoup. Tokomi na étape ya signature ya livre d'or. Néanmoins, tozobengisa en premier les couples mariés. S'il vous plaît, papa Cédric, na maman Laure, ceux qui bokoki ko poussana pour la signature à livre d'or.
kuna nelanga nedene Zambega salaki ado Pea eko sala ewa Apambola kibango. Merci beaucoup. Avec beaucoup de respect, Tobeng ici, couple parrain ou soit représentant la bango soki bazali, bakoki ko poussa na pona signature à livre d'or. Lelo monsengo monene pona libala oyo bandeko bakokisi mokano basangani bakombi moto moko oh libala libala eutaki na nzambe libala ya boya. S'il vous plaît, to bengisi ba parents to ba boti ya papa na biso Cédric soki bazali bakoki koleka pona signature à livre d'or. Oh libala libala eutaki na nzambe oh libala ya boya esengo na likolo oh libala libala eutaki na nzambe oh libala ya boya esengo na likolo Cedric na Costa kokisi mokano ya nzambe eutaki na nzambe oh libala ya boya esengo na likolo. Libala eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo basangani bakomi moto moko elongo na ya eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo bakokisi mokano ya wana bango bazozonga tozobengisa baparent to mpe barepresentant ya mama na biso lor soki bokoki kopusana mpona signature ya livre d'or. oh libala libala eutaki na nzambe oh libala ya boya esengo na likolo oh libala 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 yo eutaki na nzambe basangani bakomi moto moko likolo eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo libala ya dakosta lokola ya papa mayata na mama rita eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo basangani bakomi moto moko. Et mpona kosukisa tozobengisa l'ange de l'église le pasteur Jean-Paul Mayata mpona signature ya livre d'or. Oh libala libala eutaki na nzambe libala ya boye esengo na likolo
Église, est-ce que tu peux commettre l'ensemble maboko? Osopesaka gloire et pas ensemble na bandeko babalani na maboko na biso na ba cri de joie. Oui, au nom du Père, na ba artiste comédien tout ya CFC na groupe Les Bons Samaritains de Toyoki a tout à l'heure Père Aouti Koloba babongisaki cadeau ya ko offrir na couple ba marié na biso ceux qui bande ko bosa déjà banda ya ko bonga bana cadeau ba comédien nyonso ya CFC na groupe Les Bons Samaritains. Voilà, basoya laissez-moi libala, gentil, laissez-moi libala. opekisanga na koma miso paipai kolula oyo opesanga basusue natala ekulusu epai nyonso eutaka na suwa oyo opesa na baninga visionnaire des groupes des bons samaritains à TDC. Yosapole nakisanga nsele ilobelakisanga nzinga koloba kimioyo elakisanga kovanda na bato sambe nanga kokiselanga toto nanga ata nazoluma sola papage nayebi osopelanga mafuta na maboko libange ekwisa Goliate suka na kolataki bokonzi ata babotolinga tinika papa batakinga maumbu na ndako ya Potifare bakoka te kotekisa bandoko suka nakolataki bokonzi osabe bongina ya moyengememe ozuake mauta bomwana tangwango yo bongolaki nano vino te tangwango yo sekwisaki Lazaro te soki mpe osala elinga bikamwa atomboyi naloba motema ezoboya soki nalobi naboma motema moto sukasuka natatola mpo nazwaki sepela bonzambe bongi na yo papa bonzambe bongi na yo moyengebebe ozuwake mbouta bomwana tangwango yo bongolaki nano vino te tangwango yo sekwisaki Lazaro te soki mpe osalelinga bikamwa atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natatola mpo nazwa kimia Merci. Tika Kolo Yesu Kristo Nazareth sur le Kumu. Mais avec tout le respect, to sengi na couple marié, par gagner bisika na bango. Pendant que bazo so bisika, nous on acclame le Seigneur. Zobete la Kolo Yesu Kristo Nazareth maboko makasi nzambo asala libala. Car nous avons honoré bana maboko yopo za l'honorer. La Bible dit celui qui arrose sera aussi lui-même arrosé. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus qui sasalaka lisusu te ndenge abandaki kosalakala yango ngai mpe nayebisaki baoyo batambola partout baluka badelivrance bamatana bavie bakenda partout badelivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus qui nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki badelivrance babiki bino moko botala batémoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami nasombi dendako bapasi na nzoto esili changement ebele salami
na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nga mama Jeannette. En tout cas na bela ki tension makasi makasi. Na yo kota na YouTube na kota na Ozana Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours na keipa docteur nanga atali na tension sisili. Bilonyo zibanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris. Na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga. Na zai na problème à mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste. Donc va déclarer que mwana comme handicapé à olobate. Na etango na yiko ba yiko l'exemple papa Moïse. Papa Moïse a l'équisi mwana délivrance de l'homme na kono loba. Na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo na ngai. Na zai na problème mukanda. Toi réponse na zoaka ba régie. Na raison mo kezata na sens te. Le na ko mo se sengo na zu mukanda na zu pe musala. Donc on a témoigné moni na nzamba Ozana wa sai na bomo na nga tuka na nzamba. Na lobaki déjà awa ezali terminus. Bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube. Nazo se la bino na moto. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez retour oui okende besoin oui tika supposa na Sainte-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ils ont ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'omaïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moutego le guaté. Comment ça te gano mobimba. Il y a un gros JB service. Et Zakaka on a dit ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingité. Mokili mobimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotsa biloko. Eza pa ya José Baïla. Cyber service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga
bazala na bonne santé, bazwa eloko ya kolia, bazwa ata mai ya komela, bazwa te elamba ya kolata, bazala na bonne éducation. Nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa. Ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa Nzambe. La Fondation Tabitha Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabitha Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka Nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesibilombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue Kombonangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. Naepa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naepa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, zamba lolo, azo sale. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na zamba lolo yo, azo sale. Samaka sangolwe azo sale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina temwenye sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yo kabo senga nanga zambaka basaye.
yoka shije na ngai nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye nakozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo longisanga yeso yeso nalebi bya bisenga senga nzamba londa nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele lesawa fako lelelelelele lesawa fako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesamukatanga lesa lesamukatanga lesa lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozobata
ozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana lingana lingana